Oui, bonjour la famille. Oui, ezali préparation. Il y a boutique Nabiso au Tozo Salango na 3e niveau. Donc, biloko oyo na mois de septembre. Biloko oyo nyo surtout eko koma. Donc, toza na bilamba, basak, toza na ba savon, toza na ba parfum, toza na ba vitamine, na ba magnesium, toza na mafuta. Donc, balobi a kobongisa loposo kaka epa na biso biloko ezokoma na kine na mois de septembre. Boutique na biso eza susu na arrêt de chaussée te ekokoma na 3e niveau. Boutique na biso ekozala pembeni na salon de coiffure. Salon de coiffure na biso banda kokata basi ekosala basi basuki, kokata bana mibali basuki, ko se maquiller kaka wana to banda kolatisa ba marié, to teka biloko ba marié. Donc, maman déjà lobi na mois de septembre ou bien avant décembre. Tu fongoli sa nouvelle boutique. Na 3e niveau, vous avez la boutique moko ya munene. Tu as un restaurant likolo. Na 3e niveau, tu as na moi bar. Au lingo ça c'est anniversaire. Vous contactez biso, ça c'est anniversaire et pas la biso. Maman déjà lobi biloko nyo, surtout les ali préparation. Il y a biloko ezokende na kin. Donc avant décembre, tu fais ici une nouvelle boutique. Vous allez toujours informer. Donc, pour ça, ma foute à la piratité. Somba ma foute à la boutique. Na biso na matongi na Irebu A37. Au kozala jamais d'ici ma foute ba savon ba o ezali ba lait de beauté. Maman a déjà le but de tirer à l'issue sous ba hydroquinonité. Bongisa le poso la cour à yangwana, Nivea yangwana, balai à yangwana. Donc, maman bija lobi a bisonde mosala. Na 3e niveau, na matongi na Irebu A37, toujours fongolisa. Boutique ya munene, salon de coiffure na kati, place à se maquiller, restaurant ya munene. Donc, ce que le ça c'est anniversaire na yo, au komata na 3e niveau, au ça c'est anniversaire na yo, na kimia nyos. Oezaba nouvelle marchandise. Donc, contactez biso sur le mot commandé et loco et kota na lo oyo totinda yango na kine. Nazo zela ndeko obenganga pona kosala commande ya loco ba parfait ici qui et bele biloko ici qui oezata 4e tour nazo tinda biloko kendika kaka pona préparation ya boutique na biso. Toza na auberge na biso eza na matongi na Irebu A37. Olingo kende vacances na kin contactez biso pour ça la séjour na yo ya malamu na auberge na biso eza na kin na matongi na Irebu A37 biso toteka ba 20 oyo ya original. Mama déjà lobi kala mingi te boko sepela parce que boutique wana wow. Donc ils a souka na boutique. Si vous s'abonnez à la vidéo activité, s'abonner, le canal à TikTok. Donc, maman déjà le binazana toujours pour Nabino ou ezali préparation et la boutique Nabiso parfait aux femmes. Ils a parfait qui toko makasi. Donc, tout est karoka na $10 ya pamba. Ou ezana sima oyo. Ils a $15 ou mieux surtout ezali bosso bozo mona oyo. Ils a $10 ya pamba Coca-Cola té parce que puis nango esuki yango wana $10. Merci beaucoup.